Fimbu News, Ken Piana officiel. Bonjour, alors si vous voulez des bonnes infos sur Paris, ce qui se passe, tout ce qui est super, il faut suivre Fimbu Nafim. Top, très bien même. Vous avez des soirées privées, des soirées VIP, des anniversaires, vous avez des concerts à filmer, tout ce qui est cérémonie. On a fait Fimbu Nafim News avec Ken Piana. Avec Ken Piana. Donc pète à la gata ma copie. Il faut suivre Fimbu Nafim. Tolobi tout quoi na Fimbu Nafim. Biso Nabino, toko peta na gata ma copie. De peta na gata ma copie. Ken Piana. Fimbu News, Ken Piana officiel. Alda! Le cabinet Dr Hakim chez Bijosé, numéro 1 en Afrique en phytothérapie, spécialiste dans le traitement naturel sans opération de maladies telles que myome, kyste, fibrome, hernie, prostate, hémorroïdes. Vous rêvez d'avoir de longs cheveux, des barbes, de poils et des favoris. Pas de soucis pour vos problèmes de règles douloureuses, obésité, vergetures, tampons, boutons, gros ventre, carie dentaire, mauvaise haleine, blanchissement des dents. Ne vous inquiétez plus. L'anti-tabac, l'anti-alcool, anti-drogue. Plus de panique pour vos problèmes intimes. Le cabinet Dr Hakim chez Bijosé a un miracle pour l'élargissement et le grossissement de la verge et pour le grossissement de sein ainsi que de fesses. Retrouvez-nous sur Rond-Point Victoire, Marché de la Liberté, Kita, référence Maison Bongo, commune de Ngaba, Cité Verte. À Brazzaville, nous sommes sur Texaco, Latiémé, Makelekele, 089 86 27 692 081 99 91 102 05 360 82 26 et 04 487 51 15. Docteur Hakim Alobi, maladie nyonso ebikaka sauf la vieillesse et la mort. Amis fidèles internautes, partout où nous suivez dans le monde, c'est un réel plaisir pour moi, Aminata Kassa la Blanche, de savoir que vous êtes nombreux et connectés à notre chaîne Fimbu News. Assalamu alaikum, rahmatullahi ta'ala barakatuh, nos musulmans sont partout dans le monde, bonjour ou bonsoir. On a vu ça, chrétien, Christ, donc on est ensemble. Merci beaucoup, na Christo Louvadi, na Simaya Kamera, Ken Piana Makizembe, Pitopa, les balobi Fimbu Nde Makambu. Babi pour Makambu, n'inga internet, et maté qui t'a fait ou t'as na Fimbu. Donc merci beaucoup na mon papa Kassa Panjou na États-Unis, motema maman Nadine, boutique fashion du jour, Raïs Kameta Kassa à la Taraba Concordance. Donc merci beaucoup na ba fan ba enyo so ba linga Kameta Kassa la Blanche na moun boutique bo moun na moun ba appel na bino belé ba message na WhatsApp belé o bozo senga Jubek Makizembe bobi bo moni Jubek Aminata et Jubek nini ye pa longwe to nini to mona ki ba signorita meta to moni ba Laura Chou ba Laura Chou mais to mona Jubek ti par rapport ya ba message ba appel na bino ba message na bino na mebino Jubek Makizembe puisque le voit dans ça musa na donc no yambela bino yé to sola mama kambe belé le kan internet to ko mona pasteur Luka ou asali ala musa biso mutakufa donc Jubek ko lobi la pe makambo donc Jubek ko lobi la pe makambe belé ba to ba ba ke Ken Piana pito pale songi na ye azala l'église du village te atinda ba finga et tout to makambe belé moi toko sona na mukula lelo donc to moni pe présence ya analyseur que je sali donc outi ko sa do mo elo mo na film donc dès non ka moi ko seka donc merci beaucoup na bayanso balinga ngabo s'abonner massivement na Fimbu News na profiter na pesa Jubek Makizembe
bonsoir. Bonsoir ma sœur, musulmane, Aminata la reine. Moi ça m'y tout belé. Djoubek Makizembe de moi-même. Djoubek boni santé. C'est comme si Djoubek au monde na te oyo kanate. Ba internaute nyo so ba fan no Djoubek ba daba kaputa ma dayo kangi poto ba dawa benga Djoubek Aminata. Djoubek ezani niveau. Mais pourquoi silence boy Djoubek? Ngala zaka nengwana mo bena matangomba nenge grand prêtre Moïse anon matangomba mo Sinaï nenge grand prêtre Josué nenge grand prêtre Eli anon matangomba bena na matangomba ko belela nzamba milimu masakoli nzamba batoma. Je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Dans sa puissance spirituelle, lumière spirituelle après na kitingumba. Moi absence prolongée remarquable ezalak. Na kinda ngomba ko puissance ko makambo. Ngani makambo. Mais Djoubek yonde makambo ngomba ngokenda kuno ngina pas pasteur pas miracle comme ça mais Djoubek yupo okende ko simba to ko ningisi oyo zongi boyo moni par rapport à une semaine vraiment Djoubek ata yo moko okende ko oti ko ningisa te par exemple na matarangomba mangengenge na ko belela les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les dieux d'Israël dans sa puissance. Oza makambo parce que na bagarre ba mandona, na bagarre ba kipa vita, na bagarre ba longo, na bagarre na batu, o batamula na ba bilima na ba kisimbi. Vous en prendre par rapport à image, ngana ngenda ko sa puissance, lumière spirituelle pour écraser bango tala boka le feu dévora. Moto Elia belelaka devant plus de 500 prophètes à ban à Israël. Moto utali ko le kita. Moto ekita la ville à Sodome, la ville voisine à Gomorrhe. Ngenda ko belela nzamba milimu asakoli. Je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Men, tekel, par saint. Vous en prendre. Dans une fournaise ardente, dans le four de feu ardent, dans la fosse aux lions. Mon Dieu a envoyé son ange pour fermer les gueules des lions. Dans notre puissance spirituelle. Dans notre puissance pour boire les feux dévorants. Dans la méchante reine Jézabel. Vous en prendre. Pour détruire le royaume à monde de ténèbres. Men, tekel par saint. J'ai compté les jours de ta royauté, j'ai mis fin. Tu étais pesé par la balance. Je te trouve sans valeur. Taram na pesé na balance, na mono sans valeur. Puis, na boakeli moto, royaume détruit. Bikeko, njunga moye kakindo ki ba pesa yo izozika. Oh milanga soloka, oh mazita soloka. Pona lobaka, o luka na miroir spirituel, incarnation au monde ngati. Au luka na écran spirituel, na ba radar. Na ba caméra spirituelle maléfique à mort de ténèbres au monde parce que na bagarre na longo. Muto aso ba kipa vita. Muto aso lobake, yé ma belé to sera tambola na bisim na ba bisimbi na bilima. De fois ina reçoit moto na puissance, force morobo et surnaturelle, surhumaine. Na ya pour quoi c'est chaos. Pour ba fan nga ba na bitumbo de jubeso ko ito kamo. Faut atombola drapeau blanc. Yona kenda ko belé la nzama milimu asakoli. Donc oui, puis un retour avec la force, hein? Maman, tant dans le banon, on a descendu japonais, ça va français qui lisait les écritures égyptiennes. Ce n'est pas n'importe qui autant les écritures égyptiennes. Hein? Tant dans le descendu à Chapoléon. Descendu général Napoléon Bonaparte. Un général français qui s'est proclamé comme empereur de France. Tant dans le descendu, il y a Roissy Charles de Gaulle. Général Roissy Charles de Gaulle. Nazara puissant. Papa Patrice Emery Lumumba, héros national. Le complet est déjà fait. Donc, dans ma casse, il faut. Secret nanga et rakuna nangumba. Na mangengenge. C'est qu'il y a kendara. Cause puissance. Merci beaucoup Djoubek. Internaute nyoso balandio ba CP ke ba CP li na ke CP ici Laura Chou Mawete moi si a pembe na divine Mawete ke sali dans babi Laura Chou nde makambu Djoubek Makizembe Djoubek to mona miracle salami hein Djoubek mon ba miracle mikolo penza et comme ko salama ba signe de ya temps de la fin oyo prophète Issa Jésus Christ de Nazareth obiso to benga toma ya Nzambe aloba ke ba signe na temps de la fin et ko ya bo mona ke mukile ke na suka lo ko mona pasteur Luka ou Afrique d'ici dans la musi ebembe Djoubek tango vanda ki boye otali penza boye hein pour moi pena ke mutakufa la mpe mutonga kufia la mke la mke munoko polele Djoubek hein la mke peut-être mukolango to seka kama minoko polele to munoko kande lo ba mingi yangwana efunga mukola ko sekwa na asekwi munoko polele Djoubek tango tala ki ngo vraiment boye omona ki ondeni Djoubek réaction na yo à vous selon doctrine na biso
c'est notre doctrine à biso. Jésus-Christ a Isato Benga. Il est notre Seigneur, notre Sauveur, il est Dieu. Vous comprenez? Les victorieux qui siègent. C'est l'ambino. C'est l'ambition, chrétien. Moi, je suis chrétien. Hein? Papa, la biso est dit dans bas là. Bambo te belé, papa, ton âme repose en paix. Église des réveils, bon la mouka, on a église des réveils. Vous comprenez? Jésus-Christ, biso, te considère comme une Nzambe. C'est lui, le chemin, la voie, la vérité. Vous comprenez? C'est lui qui viendra juger le monde par les faits. Dans les grands jours du jugement, biso considéré comme Nzambe. Miracle, mon côté, oh, Jésus-Christ de Nazareth à Sala. Aucun pasteur, aucun prophète au Salarango. N'est au tamboula na mai. Asate. Mais tout le monde peut Simon Kimbangu. À Stamboula na mai. Au moins, il va kangai na tono. Abima. Hein, Djoubek. Simon Kimbangu, aza email, le biso tout. Azara na moi sinaye. Abota bana na ye, ba vient na ba dialunganda, ba vient na ba diangen, aena bana na ye. Jésus-Christ a balaté, abota te, il a été conçu du Saint-Esprit. Mais né de la Vierge Marie, il a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort. Il a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Qu'on comparera à Jésus-Christ. Kimbangu, c'est un humain. Il vient au grand prêtre, il est révolutionnaire. Il est là-bas belge. Ande hôtel mais la pouvoir. Azalaki messager dédié. Papa message en Nzambe. Biso pa na biso to betolo ba Jésus-Christ aza prophète, aza messager en Nzambe au monde parce que les appels na ba verset to sala émission na Djoubek na yo. Hein? To ko sala émission moko na yo Djoubek o ngape na ko démontrer salon religion na biso na ba verset biblique na Corinthie biso pa na biso to ba que Jésus-Christ n'est pas Dieu au monde. Donc o eloko sala que islam ba croyant na ba nani ba kimbangiste moni donc et pas na biso to zwakaye aza messager ya Nzambe ba prophète nyoso ba nani ba papa Simon Kimbangu ba prophète nyoso to ba leka ba messager ya Nzambe omoni pas na biso aza bongo donc mais pas na bino siko na kombo na Jésus-Christ mutaola muka na kata cercueil omoni yango siko moi différence entre biso na bino bon to ça ba divergence ba doctrine biso doctrine so ba chrétien ba église des réveils Jésus-Christ est considéré comme Dieu. Il est Dieu. Biso to adorera Jésus-Christ. Il y a des modèles à imiter, il y a des exemples à suivre. C'est lui notre modèle, Jésus-Christ de Nazareth. Miracle monté Jésus salam mutu au salarango. Aux hommes pas tomona. Mars na Marie bazolela. Ton ami Lazare soko zalaki awa. Lazare nga kufate. Jésus est là. N'entré à village, Jésus a foule, il marchait avec une foule immense. Jésus a zo kota avec les Mars na Marie. Seigneur, so ala qui a notre frère Lazare, anga kufati. Jésus est là. Tant que les pharisiens, les chefs religieux malhonnêtes, moni a une incapacité ya ko sekuisa Lazare. Bakunde wapi? Martina Marie babikuna. Abi akufite alali. A ko sekwa olamunga na pongi, a tombé dans un profond sommeil. Marthe a lobi na Jésus abi non. Toyebi ka ko sekwa, ma ko sekwa les jours où il y a résurrection, tous ceux qui sont dans des tombes de souvenirs sortiront. Bah, fiti, moi, il y a une capacité, Jésus, l'élu. Sépulcre à Lazare, Jésus a gagné d'une voix forte. Lazare, sors! A combien d'heures qu'on s'est décomposé? A combien d'heures qu'on lumba solo? Mais c'est quoi qui? Donc, ce qui est à l'eau, à ce qui est, bon. Est-il paraît que parce que vérité parlons maquillage te babia zaki pire petit na zaki caméraman naï oh azaki caméraman naï muto ba seku ici na cercle ya la muki aza bien to moni tete ke mutabela makasa kondi il a maigri d'une façon incroyable non mais ataki veste hein ah composition pesa la nation ina tango deuxième république tango papa na monsieur Balembonge. Venez monsieur Balembonge passer loko wana atanga papa na biso le fait présent Mobutu maréchal papa maréchal la tempête du désert homme fort puissance kukuwendu azabanga papa maréchal papa Balembonge asali loko wana akena poto basali mannequin moko boye na forme ya yeka papa Balembonge balati lunettes baya na aéroport en Gilles. Population, Bakenda, Papa Balembonga Kei, il a rendu l'âme à Dieu, il séjourne actuellement dans sa dernière demeure, il est maintenant dans les sépulcres, là, mais grand prêtre, Mobutu, Papa Maréchal, Tangaya Talibo,
premier regard, deuxième regard, troisième regard. Abi ozana miswa bomoto, na na air spirituel. Oye mona mambo mona na raté. Tant na air spirituel. Azui, bon fond la cercle ba fongoli. Papa maréchal azui kauna ndo simba wana. Léopard du monde. Abi ton corps. Abi oeza mutute eza ekeko. Ok, papa balemonge abatame na palais chez na kishinga mpemba. Si ba ke ba kunde keko wana après 3 jours papa balemonga bimi. A jusqu'au puissance nyonso ba religion nyonso na kata République du Congo à l'époque Zaï papa balemonga nga régner. Papa butanga beto bi oeze ekeko. Atini ba béret rouge, bato ba castra bango, ba commando ya DSP, division spéciale présidentielle. Boke na ndako balemonga, ba ruta papa balemonga batama kata chambrozo. Nde bazwaka vie yo ningo kosa peuple ngana za mutave allez bo exécuter de exécuter papa balembonge et ça ba mascarade et ça ba montage ba composition muto yo ba sécurité na chomo na téléphone Android na poche à costume yo mona kiango soki a danger la prophète ali ba prophète et tout aya awa Jésus qui tomona tambola pe likola mai atambola likola fleuve Congo akebenati na rive gauche. Il y a Brazzaville, rive droite. Il y a Congo Kinshasa, Torondi Maye. Tome Maye na ba morgue. Ala muse bembate inconnu moko boy. Ndiki biso betone be mona quartier. To linga mtu ana kufipena to zakine ko solane kitoko maso sina mona ta numéro na ina benga ki la mse bembe wana vraiment. To aya to meme na cimetière Kitambo, to meme na nécropole entre ciel et terre, to ki o memaye na Mingadi, aye to meme na Kinchuka. Vous comprenez? Bimana kati ya kunda yawe kulutu na ngai pasteur Moïse Mbi Lazaro azako seka Lazare sort akokate akabula bon toya na tala mama kelele awa oye kabula biso batakitambo na bandala akabola ta mama kelele wa pampa moi rivière oyo une petite rivière du rien du tout roi makelele pour demander grand prêtre Moïse asalaka bikamu siwana tanga biso le peuple israélite les hébreux les juifs falotika biso na to souffrir na kata captivité collective égyptienne au même biso awa to kufa na mer rouge ta l'armée égyptienne ezoya pharaon avec na troupe na armée na ezoya Moïse c'est bon baluka c'est bon tala baluka batali ces égyptiens que vous voyez vous ne les verrez jamais gardez silence Dieu combattra pour vous tombe la canne. Les bateaux de Moïse Likota a bêta boubou. Mer rouge Kabouana bité mi balé. Miraille d'eau. Les peuples israélites, les hébreux, les juifs, bah traverser mer rouge à pied sec. Mais to sengyo mer rouge te pas kokate. Maya makelele, to maya kalamu. Maya njili pesa ngba. Faut mona. Gagne la moupepe mpepe telema. Le vent arrête-toi. Et to sayo. Miracle de Jésus-Christ à ça là aucun numéro salango parce qu'il était Dieu. Mais là au moto moni Djoubek alobaki on a au nom de Jésus. Hein? Au nom de Jésus, peut-être puissance ou non moni bino ba chrétien ndenge bo lobaka ke Jésus est Dieu. Au moni tanga bengi au nom de Jésus. Force wana pe Jésus ko ki tape la musi pe non. Po bino bo benga kai azanzambe. Au moni peut-être ça miracle nezaki par rapport ya au nom de Jésus puissance à combat Jésus. Mais quand ça appelle composition pour la kin ba ventre basé belé. Ba ventre pe baza. Na Afrique du Sud pe bata maboma kutu ya danger bato ya désert baza. Petit nanga zo moi ta autant. Ko ça na ko kufa nga vient na ko ya par rapport à image, ton na ko tchalo bo ebi ezala ka ba composition. Et ça composition. Ba me maye ne bembe moko inconnu à yebité. Na pays moko étranger. Oui. Ah c'est quoi ça bateau? C'est quoi ça bateau muto akufa déjà c'est ba kundaye. Au belele bo abimi. Selon nga ça n'engage que moi. Et ça composition ndimi nango te na boy nanga yango na ndimi nango te ya composition. Ba ndeko ebele pe balobi za magie noire. Ba loka magie noire ba yena on kati ya monde a magie te za composition ba yoka na pire petit na ye aza cameraman na ye que ça la boy ya composition. Selon nga ça n'engage que moi. Merci beaucoup Djoubek Makizembe na benga kaye Djoubek merci beaucoup na internet nyonso en tout cas koyoka message na ovuma baza satisfait vraiment baza vraiment satisfait et c'est petit papa na Kamil Kasa o azaki Kasa pan aux États-Unis o pena azaki pena na souci wana omoni to regretter même bakoko na biso bakufa ba la musi biso ta bango na moment oyo omoni donc Djoubek Makizembe to solo na mo eloko moko eloko o ezali nini Djoubek etungisa ba fan ba linga ka o Djoubek balobi na nga minata to mo lelo ba musicien
ba misie ba leader rebelle soki misie azaki pa na ye ayenda fulaki asalaki pesa ke makambu alongwe pa na ye ya commissaire ennemi na ye omoni ya commissaire ennemi na ye comme koluka ba mo ba ranking omoni koluka ba ba guerre moko boye entre mwana wa me pa na yo na yo papa donc yo tango vanda ka pena analyse nyoko osana ero mona makamba bongo analyse nyoko osana nango réaction na réaction yo sala peut-être olongwa na ndenge ya mabe olongwa na ndenge ya mabe parce que ba misie ba hypocrite tango zo tenga na cité ko senga ba masanga na babar ndule za boye pa massa ozo defa ketch ozo defa jino o defa boy leader azuyo a valoriser yo ba matiso avion au moni Zénith de Paris au moni Olympia au moni Stade de France au comme na carrosse ki shinga oye bwa su parler na ma campagne o mo bunga rumba olongo longo ndeni fo longo malampo bénédiction orchestre ya leader esika yo uti accompagner so longo nenga mabe poto mona bebele ba longwa ba ma ko finga ba leader esika mo ba uta ana kinto monango à part présent Fali pour pas longo na quartier international mais ti les lo commanda droit chez met ti le na contrôle respect na mon pao respect na mon pao respect na mon pao mais ba o batika lo bino boyebi pour ne pas citer les noms et comme a de Djoubek frappe encore abo maramoto na pétrole ba o bino mo boyebi tozomona nde ba finga ba leader sika ba uta te Djoubek yobi ke ngana lingaka ba preuve Djoubek ngana lingaka ba moi comme moi muto ça fait moi bien peut-être ko dazali e sala ke abongisa nzela na Djoubek ko bateke yote na kotanga ko ndeti mutu boye debi ka sala ka boye mutu boye sala ka boye mutu nini vraiment Djoubek yo tala beno bi te o penza zengra au tali peno bité au pena zengra moni papa ko tazala ki mtapisa ke makambu mais lelo vraiment azengra na kotanga ko mutu te pardon na boy na kufaliwa Simo Kimbangu na bona kufaliwa ya papa Patrice Emery Lumumba ba o boyebi o ba longwa maison mo lelo ba finga we kaso Igwe de la Forêt monde ate ba yebi bango na tango mutu te ba o ba longwa na quartier international ya Koffi Olomide ba finga vie quadra ba salio bino mo boyebi bango bon balongwa na BCB je mo mabe papa chéri baza boyebi bango na sana pona ko citer wa kombo batute ozo pas mettre au monde ba vient so ba Redi ya misi ba ilo canto la casa do canto ya Redi asaka peme ya papa mais la vive la musique internationale papa mazo produit vie Redi ya misi azo bisa ba album to monango parce que Redi azali muto ko mikitisa to tika ko mona na carrière musicale ya Redi ya misi te Redi azo telemela papa Wemba azo finga papa Wemba azo boya papa totika omona ngoti to mona ngo madilu system nakata OK jazz bazo produit na papa na biso Franco Lombo Kedi son âme repose en paix vous comprenez mais ce que c'est impoli leader a commission ndeni moi no za impoli azo finga yo papa botier mais ba internet to mona ngo zaka na film longo mo finga mukolo film na film za papa na yo l'action idéologie to so mona na ba entreprise salamaka partout salamaka olongwe ozala même na ba homme de Dieu salamaka ozali pas pasteur mukuna olongwe osali borna omofinga papa Pascal ezaka nango ka bongo leader a kozwa courage nde nini ya kocha poids to ya reproduire yo na label na ye to ya kozwa mbongo na ya mise pona épanouissement na yo ozali mwana impoli parce que bano ba respect au monango leader a che poids ozompa par rapport il m'entend on ba batute ba yebi biso so na bino to yebi na na longwa awa afinga nana sala boy a critiquer leader abima ingrat to yebi bango biso nyoso pour ne pas citer le nom des gens. Merci beaucoup de Djoubek, merci beaucoup na ba internaute nyos ba Holandanga, merci beaucoup na Sissé Kanangola, Maïmouna Diabaté depuis Italie, ba salam esiko zali entre autres papa Jordan et mutema maman Eva depuis Lyon, ba salam est-ce que vous allez de Djoubek makizembe ye dans mutna bino oboluka ki bosenga ki amnata memeli bino donc oh Djoubek frappe encore Djoubek tomonaki na 2018 tomonaki président Fali Ipupa 19 milliards de vie na YouTube oyo top Congo oh maki meilleur na top Congo hein top des stars plutôt na bosani na top des stars maki meilleur musicien tango yo tala ki peno tala peno mona pena ba ke o mona pena ke the king Hassel donc El Mara El professeur donc er obeta marbabo er saki marbabo émotion na zaki niveau ma er o tala ki obi penal artiste yo réaction na yo et ça là qui bien parce que la musique congolaise, moi, la dégradation est kotaki. Tout le monde a dit la musique que nous appelons communément la musique ivoirienne. Musique ivoirienne, musique camerounais, musique tanzanien, et au moins qu'on domine la musique congolaise. Parce que le Congo est réputé terre des arts, et surtout de la musique.
La musique congolaise fait danser l'Afrique depuis un demi-siècle. Nous savons tous que le Congo, ce pays, la terre de nos ancêtres, a vu naître une quantité de musiciens parmi les plus valeureux du continent. Et toujours, les Congolais sont parmi les premiers Africains, la scène parmi les plus prestigieux d'Europe. Zénith, Olympia. Mais ces derniers temps, ces dernières années, moi, dégradation est Kotaki. Par rapport à la musique, il y a des Ivoiriens, il y a Nigeria. Alors, fallait pour parler à cette carence, la musique congolaise dans le ghetto, la musique communautaire, c'est-à-dire musique à communauté congolaise. Ils sont dans le ghetto. Ils ont la place nango parce que bandombolo, boyebi, kanga Afrique mobimba. Boyebi, ils ont la place nango parce que avec King Kesser baza souté. Papa mba bazate. Ils ont pas maman dit si c'est bazate pas pékale bazate. Ils ont pas fallait poupa aïe kozua makambu nde tomona album Tokos c'est normal si les artistes et musiciens africains moko tabeti album le roi Tokos c'est normal ça là 19 milliards de vies mais bato muso ba biki o el mara somba ba vie o somba ndeni wana o ba vie ba somba ngo aso ba ba somba Afrique, mon bateau, le plus avisé, le plus répété, le plus titré, il y a Afrique entière, Mobimba. Actuellement, c'est Fali Ipupa. Contrôle Yangoyo. Ah, on a la République. Qu'est-ce qu'il y a un disque qui est contrôle? Exact. On reconnaît les arbres à l'air branche, à l'air silhouette. On reconnaît un artiste par ses œuvres de valoriser artistes et musiciens. On reconnaît pas un artiste par ses bavards. Moussala faut les kamalou bane belé. Bomona misala a fallu pour la star congolaise internationale. Misala naye l'équipe est belé. Misala naye ba œuvre me déso ba la place naye. Rien à dire, rien à prouver, ils ont mérité. As champion d'Afrique. C'est un honneur pour nous les Congolais. Et puis, on a besoin d'artistes. Le Fali pour l'homme du moment, l'homme du contrôle, pour l'épanouissement de la musique congolaise moderne. C'est un grand. Après ça, à son époque, et cette époque qui a fallu pour. Et cette période naïe. Et cette période n'a pas régné. C'est méritoire. C'est méritoire. Ils ont mérité. Ils ont mérité. Merci beaucoup de Djoubek. Djoubek to chité déjà pour que le voit dans l'épisode déjà signe que to chité na biso de Djoubek dans l'album Tokos nzembo ni matango vanda ipeno tali ipeno kipela nzembo yobi te nzembo yo na kanisi mutu mobe nzembo pene sala ko ba chair de poule na kati album Tokos ndeti ngabo iso na okindi na oyoka bafana donc tala kaka omoni na album Contrôle donc na yoka bafana Nabi déjà été pardon nakanisi mon terministe omoni donc par rapport na yo siko so yo ki onini olinga nzembo ni molingami ba fan na ope ba kansako na nzembo wana. Toutes les chansons elles ont figuré à bonne position comme dans la première chanson c'est la dernière. Tous les 31 titres à canon bafana nanga chéri nanga humanisme nyonso Jeff Njad les têtes dont dédié sont morts. Yambanga, Yako Lianga, Bambanga. Yambanga, Baba Flelingi, Baba Flelingi et Pasuka. Et puis avec des clips bien raffinés, toutes les chansons. Nzembo ma bezate. Nzembo nyo c'est ça qui toko. Nzembo tout. De Djoubek na tout le monde tout moko de Djoubek qu'est-ce qu'on va dire ok de Djoubek et non na tout le monde tout moko na docteur Njad Loteta bato ba yembeli na ba mission so ba yembeli ntembo nini vraiment ero yo kapinota na mission nini pe na betiango ero tali pe na yo ki pe docteur yemoko yo kiango habité au afin na bato so ba yembeli wana mission nini vraiment oyo ayembeli docteur Njad Loteta nzembo kitoko eza présent fali pour parce que yo ska yembo ka mawa artiste azo yemba na kolela oka mélancolique ozoka anthologique oka King Kesser mena ndoluba muta artiste azo yemba ozoka na mawa loko ngolela nzembo ya ba yembele mokonzi biso docteur Jeff Njad Loteta docteur Jeff Njad Loteta don dédié mais muta nzembo président Fali pour pa yembele nde kano fin ya on de bomanga fort bango tout ba yembi na bombe o à présent Fali non o ka mélancolique o ka mawa.
Djoubek, merci beaucoup. Tu as presque dans souka vraiment émission de Djoubek. Ken Piana Makizembe, ba te belé ba lobike songi ingrat, yé à côté mamba basi, yé na kati, PD, nyos ba Ken Piana songi par rapport. Tant ba bengi songi tout moi dans émission c'est na Gloria Olangi, à ça Gloria bengi songi na plateau, moni, peut-être que nani Ken Piana côté fisi wana makambo ezoleka, oh Ken Piana za pour fisi wa. Donc bino bozana Gloria Olangi na film tozara na awa, bozara na pe na fisi wa Stone que je sali, moni. Alors problème ni nyango vraiment oh yo penez tout c'est passé entre bango mibale entre fisi wa na Gloria Olangi, to magi Gloria Olangi za ya ko silika makasi, moni. À ça que la vidéo kata ki même émission. Moni tant yo vanda ko tali émission na réaction na zaikini baza basi sika basi bavandi ba problème ezanga raté po ba yeba ba makambo na bango ozomba par rapport à image mais Ken Piana Makizembe baza église au milieu du village biso to zala émission à 100% polémique na lo bango émission za émission à 100% polémique so ba sala émission na mutu a chrétien nenga système luka kaka biso sala droit de réponse kaka na film droit de réponse ya laka ozomba biso to na parti pris pour contre-traiter biso to za église au milieu du village so na sala émission na mutu so est dérangé yo benga biso yaka sala droit de réponse na yo o sala droit de réponse ke kolobake yo songi kolobake yem do kabola batu acha ba message de compréhension non az église au milieu du village ana parti pris pour contre mututé vous comprenez so que moni a sali émission ke a léser yo payaka ça la droit de réponse tozana pour na servir batutu mais batu so balobi ke Ken Piana alingi on dirait alingaka te ba toucher fifi siwa au moins ba toucher ka fifi siwa akota ngo te mais soki batu misusu ba toucher bango hein ba toucher bango Ken Piana kotisi yango so ba toucher fifi siwa c'est comme si ya eza elo mo entre fifi siwa na Ken Piana ndenge ba internaute ba fan hein o ya yona ngai o bona so ba loba ki na ngai omoni yona mikina tout nos questions ngo réaction de Djoubek à côté la fifi ndeli fifi ala journaliste s'appelle Rolaye Asala na Fimbu, Asa une émission na Gare Centrale chaque dimanche na RTGA à côté de la Fifi Ndeni. Asa papa ba nebele papa na biso tout. Vous comprenez? Ce qui yo peut-être au monde langa to maltraité ngesika za c'est pelaté. So ye aussi mbalora chuma weto c'est pelaté. Aussi mbi grâce témoin c'est pelaté. Aussi mbi Fifi Siwa c'est pelaté. Aussi mbi Crisco Louvandi. Aussi mbi Hilaire Clar Nyoka. Aussi mbi Landrine Jeza. Asa papa ya bana. Aux ombres, il y a des initiateurs, ya masolo, le concepteur de l'émission Pitopale, c'est Ken Piana. Biso ba soda naï. Aza papa ba nebele, aza pona biso nyonso, aza pona fifite. Merci beaucoup de Djoubek. Mon nom pour la bâtir sur Orlando partout dans le monde. Donc mon nom pour fan, batou, baeyayo, ya Djoubek. Batou badara Djoubek anti stress nangai. Djoubek. Mon nom pour na bango. Mot de la fin ça kaka bo s'abonner massivement à site oyo. Si tu impactes une idéologie par rapport à l'image, si tu as solo là-bas, tu solo pour te dégager. Parce que TV c'est la radio. TV comme radio, na bouka caméra, bo s'abonner massivement. Bambote abonné na biso tout, bambote na sœur nanga Chantal Ngouabi, ya nanga Chantal Ngouabi, soda na yo de Djoubek frappe angolo me l'image de dit. Ya nanga Guylaine Agrippine la congolaise. Fumbe loin des yeux près du cœur. J'ai tout au Quito par rapport à l'image. Moi, on a moutété la 100%. On a tété la Kema Fumbe. Hein? Venanga Alain Thierry Mokemo. Guylaine Agrippine la congolaise. Justin Mbole Sédoua. Venanga Sideman, agence SK Service. Agence Yassir. Koko Arafat Makizembe. Koulouta Baleki. Angèle Moussoïl Makizembe. Bambote Bele. Sernanga Bijou Kenda. Chris Baka Leroy Kanyuka. En tout cas, à la coutume, Mistral, canicule, orage, Wakisha, boucle, na limoué par rapport à l'image. Merci beaucoup l'internaute Nyonso, vous avez de Djoubek, merci beaucoup l'internaute Nyonso. Papa ça la confiance et merci beaucoup na Ken Pitopale, babi Ken de Makambu, film Makambu. Merci beaucoup na SDK, babi SDK, Sifadju Makamata, basalam esko zali moi ça pembe. Babi mon fille moi soit lati hijab, babi SDK, babi yonde Makambu. Merci beaucoup na maître Trésor Tombo, basalam esko zali honorable. Merci beaucoup na honorable, ton honorable Lukman Moudingumba, babi honorable dans babi parlement de babi tout autre côté na kati parlement par rapport au parlement donc honorable Lukman Moudingumba babi jeune na Katia
parler babi tout retour ça ba gêne hein na ka parler ba papa nyonso o ba sala ki mupandi babi honorable Lukman Mudingumba dans ba sala merci kozali merci beaucoup na Fesco Louvadi Hilaire avec les Kanyoka Prince Babia babi Prince Babia ba sala merci kozali Prince Babia babi tozela eloko moko boye eloko moko boye Prince donc babi merci beaucoup na ba fan nanga ba internet nyonso bo s'abonner massivement bisous bye.